Breaking news. Africa Mill on food supplier specialist, low cost, wholesale price open to the public. Unit 4, Schmickfield, New Market, Ashton Old Road, postcode M11 2WG. Open Monday to Friday, 4 to 2 to 12 p.m. On Sunday, 7:30 a.m. to 1:30. Olingi kolia na Manchester, olingi komela na primuke kende bongo na African Mill Food Supplier Specialist. Kuna ukutana na Freddy Binga, ukutana na Guilain, ukutana na ba anglais o ba ekomonanga na salela bango publicité oyo peto komi ba komi moko ya batu oyo bazali ko sponsoriser breaking news. Breaking news à l'élo lundi, ils allaient grave, l'élo lundi le 20 octobre, ils allaient grave parce que na breaking news na biso toujours beta lo seba ou bébé ka signal d'alarme ya koyeb sabatu ke escroquerie monene ezo salama na groupe oyo Papa Ngoma azo diriger na Londres. Toujours mona ba requin ba faux collabo oyo baleki mbongo asakayon sapona ko faiblir combat. Bake osangana tout autour, il y a un aventurier, un escroc de grand chemin. Papa Ngoma oyo amikomisa président atiaba ndeko na ye nyonso abayombe pembeni po ba escroquer communauté buna bango yali bakende na l'état abimisa misolo bakotisi ba plan lokuta ke bakosomba salle ya culture pour na Congo mbongo oyo gouvernement pesaka na ba communauté pour na kosala ba salle pour na ni bango bazwa ngo bakabola. Donc, bofongola miso, ba combattant boza kuna mokrekese, ba Didier, ba Sankara, ba Grand Sankara Bekanga, bofongola miso parce que zona likopa wana batu oyo ba debisaki combat, oyo des scroll oyebi, oyo ba legara mingi, ba zo bango lokola ba vedette kuna na Welcome Ebola TV, bango wana ba ke entouré Papa Ngoma, bazo nga ba binisa mbongo moko ebele, ba kopesa bango soki je crois et beaucoup salata bazo luka basomba salo bako bimisa 20 millions de pounds o bango bako kabola bito ezomona Ngoma ezosala tout autour ya Papa Ngoma yangwana. Donc to sonner alarme ya oyo sabino ke breaking news eza na ba news wana nyonso awa na Manchester. Breaking news na kati ya communauté makambo ezotambola bien mais tozomona batu bazo se limiter kaka na kokunda bibembe bazozwa soin ya bibembe mais soin ya bato baza na bomoi bazo s'occuper na bango te. Et puis ça na mesure mibale baza na politique ya deux mesures, donc justice à deux mesures. Et ça na bato musu ata baobi na basi ya bato muto akomona azate ça na bato mususu oyo so asali kaka mabe sipson bake komona ye. Alors biloko wana bokutana na proverbe 30 na nzela parce que ngana ye pour kotia justice, ordre na équilibre na communauté. Alors tozo senga na communauté lokola nazo yamba bato nyonso tuna breaking news et invité na ngai ya lobby ya breaking news à lobby mardi le 21 ezali Diobeles grand prêtre na Manchester avant na balwambo azamwa na poto akala akoya kopesela na breaking news lobby awa na monga lema parce que masolo nyonso tout ya monde ezo dirige jamais na kati ya monga lema. Donc invité d'honneur bozanga te breaking news ya mardi tozana Diobeles abayo sabino maramni ya moni na communauté maramni ezokende te. Alors et là qu'il y a ba maman et bouger mboka na ba maman songi pe ba maman bazotela mibali encore na sina zo information qui ba komi ko banga songi et comme vraiment ko diminuer surtout la mekeli susu na kozonga pe na otanga ba komona bango. Alors ba yebisi biso information tozui eza banquette nazo sala pe bato babenginga batuninga babime pastor mwasi oyo batie zeli likoya basaini eza nani ndeko nanga ntango yo opesi na information fo opesa ngai l'école nini na likambo nini okotunaka question bona orépondre te ndeko mosu akomenga bi pastor oyo lobi ke propriété émission ya propriété tolandi yango kitoko mais il faut oyebaka ke mobali il faut abimaka toujours solo ya taba so mobali azosokolaka mingi akoperdre solo ya ke mobali. Alors
mosusu abengi nga alobi yo pasteur moni nini osali boye osali bien te mwasi nanga communication na uti mosala na ye atie émission wana ya propriété donc azoyebisa nga nakende osokola donc otie biso na problème basi mosusu basepeli balobi pasteur beta cd eloko oza koloba wana soutien babenga yango équateur ya bato mosusu omona ebimi koto oyo mosusu omona ebima boye azalaka na poto et puis makambo oyo elobi ya kolata ya tomona bolungu ya bato tolembi yango bato bachange na communauté we breaking news mosala nango ezali kochange communauté breaking news mosala nango ezali kopesa bainformation ya malamu breaking news ezali kolobela bato mpo bakende liboso alors biso na Congo na nini kuna na est kuna bautali koboma 27 personnes lisusu na bandeko oyo ya barwandais yango wana omoni Congo ezali vraiment na se ya occupation et barwandais baza na miti ya mabe balingi basilisa biso eloko malamu ezala soki bato oyo ya bacombattant nde bakutana na kimbuta vraiment bango bazosala biso mabe banga biso moyena loba na tv eza te mais bino mpe bosala bosepela bosila nanga kamere aza na sida azopesa yango partout et kamere baa na projet comme na président représentant na ye en Angleterre eza Job batini na bambongo na bapoison oyo bakotiela bacombattant mpe oyo bakosomba bato Job aza pasteur na Manchester aza représentant légal ya kamere toza na bapreuve wana nyonso et batini mbongo awa mpo batiela bato bapoison batiela bato banini bokeba na bafete kolia biliali ya te eza na fete église surtout na église ya mission boliaka biliali ya te mpo poison na mbongo eza kuna nga nakosela moto makambo te bato tu bayebi ke kamere aza ami personnel ya Job et puis bazolinga soki kamere akomi président bakopesa mbongo ebele asalisa chaîne ya télévision ndenge Sakayoso asalaka et puis sale wana somba yango te azwa lise et puis mbongo mingi euta l'église nete eute pa kamere mbongo mosusu aza kozwa yango azopesa na bateve aza koleka donc mama kamere abielo bazopanza Job mpo bango na Job bayokanaka te mpo alobi Job azwaka mbongo mwana ndenge asalaka mosala ndenge bazosenga ye te soki fo boluka boyeba mosala nini asalaka parce que eza na couloir eza na bato moko baza wana soki baza prêt basoutenir kamere me basala yango akobatama bazalaka na link na Job bakenda kozwa mbongo kuna donc breaking news ekoselaka motu makambo te breaking news elobaka makambo ya solo alors tozali awa mpona koyebisa bino ke tokeba mboka na biso eza occupé barwandais badeside lokola banglais na baaméricain se décide base débarrasser na les génocidaires bango mpe bazwi plan ya kotia poison ya kosomba bino bacongolais ya kosomba bandeko mosusu ya bangolais oyo balingaka Congo te mpo toza na bangolais oyo bamikomisa bacongolais balingaka mpe bacongolais bamaster nanga bamisu bayali me toza na misu mpe baennemi ya Congo comme mpe toza na bacongolais oyo baza bacongolais me baza baennemi ya bacongolais neti bamende baboshab bato nyonso tu ya bandundu bazotravaille na Vital Kamerhe mpe na gouvernement awa nazokende koyebisa bato ya bandundu ngambo oyo naza natif ya bandundu alors nayebi yebisa bato ya bandundu bokolabore mingi na régime occupation tozobenda na bato ya bandundu kobanda na gizenga bosese implication nyonso tu ya kokolabore na gouvernement ya Kabila et nakosenga na bato nyonso tu bakendaka na palu babima na palu parce que nga nakomi sikoyo leader ya sika ya côté wana donc palu ekomi sikoyo front pour la libération totale du Congo na date lelo le 20 octobre na signé yango à Manchester oyi mosala nzambe soki alobi après 10 ans après 15 ans ekokokisa et na lancé avis de recherche ya mutu nyonso ya bandundu atravaille na gouvernement kobanda na gizenga ti na kimbuta boza deja na mandat d'arrêt soki na récupéré bino na kobotola bino bapasseport na bino mpe tokobenga na bino na bandundu parce que bozo collaborer na barwandais bozo collaborer na bato bazoboma mboka bozozwa mbongo me bobongisi gungu te bobongisi kikwiti te bobongisi meme bosalisi meme national te ou bien kosala autoroute te elongwa Kinshasa ti bulungu to ti wapi mais bino bato bozorenye na parlement na gouvernement na wapi banda tanga musée bato barenye kuna eza bato bandundu ngala lokola baluba te soki Tshisekedi a collaboré asali bien te bobetele maboko non ngala za moto bandundu nalobaka vérité osali mabe na telemeli yo c'est ça un nationaliste naza tribaliste te alors tozobenga na bakatange na bakatsaye
matoi bomesama banda na katanga kuna obunda tribalisme tango biso tokokoma na bafaire tango ngana okoma président mboka wana filu moko banozwa soki bosomi ya nord te parce que le Congo c'est l'unité de 11 provinces. Pourquoi bozala banationaliste te tala biso toza na Angleterre awa natika oyoka te moto aloba oyo ngana aza moto aka Manchester oyo ngana aza moto ya Birmingham balobaka biso tu toza ba British et fo langage wana ekota na biso bacongolais akoloba biso bacongolais eza te oloba yo eza moto ya nani yo eza moto ya nani moto aza mokonzi ya makambo wana mingi na Manchester awa moto amibengi pasteur pe docteur Job donc ye aza spécialiste ya tribalisme aza spécialiste ya kokabola bato pe aza spécialiste ya bakuba nongo bomoni kuba otosala na mangembo. Alors na bengi na matoi bino nyonso tu boyebaki toza bacongolais mboka eza kozika esengeli topesa la main dans la main bato nyonso tu boza bata bandundu gizenga partout tozwali ata na chaise roulante tokojuge yo parce que bacrime bosali makambo tu bosali tokokanga bino mpe tokojuge yo ata tokuti yo koko na homme de vieillard tokokanga yo tokojuge yo par rapport à makambo yo osali ngonga ngoyo boza na chance bokoki komitika mpe komikamba. Alors na batu oyo balobi nazolela na TV te babengani nga na TV non télévision za mama mbongo. Alors na leka na TV mbali bele na futaka mbongo yanga moko soki bosepeli ki nazonga na TV bobenga na numéro nanga 074 240 23 933 to na 0 ba numéro nanga nyonso 4 boza nango bobengi otie contribution na ona futi TV na leki soki te na tikali nanga awa na internet d'ailleurs yango tozo cartonner kangi poto ekangi Amérique kangi wa awa nazopesa ba correspondant nyonso tu na Lyon na pesi parfait kanku merci na Texas kuna na pesi Veron Mulumba merci na Canada na pesi Empereur Gisongo merci na Paris na pesi Edith Lufungula merci na pesi ba correspondant na nyonso tu na monde entier pesi ka nyonso tu bozali merci Angola Kinshasa wapi merci Londres et pas nyonso bozali passer Nzubila d'apesi merci parce que Mouila et quand les grands journalistes les totika la unité aux ensemble après qui nous a lobby peut-être na kubenga bango na téléphone pour intervenir. Donc journée malambu week-end malambu eza na bino loboko na nzambe za likolo na bino semaine mobimba moko asala accidenté moko akufa te moko abela te ba makambo mabe ya te boluka musala bokene classe botanga pe classe malamu pour na lobby et ko salisa bino ezaki bon en direct ya mongalema pour 30 vous connaissez pasteur bye bye.